yo Kongo yo ya bankoko na biso tosambeli na Nzambe mpo abongisa Kongo yo ya bankoko Nzambe ayokeli biso sika Afrika mobimba bandimi ye po basangana na Kongo Congo nouveau, Afrique nouvelle, unité Africa. Vive l'OIA, vive l'Afrique, vive le nouveau régime ya Congo. Voilà, bana mboka, bana mikili nyonso ya poto, oyo boninga kolanda émission na bino pesa makana humble servante na bino Bibiche Tibola Alliance Kilo ya RDC. Awa lelo tozali précisément na Congo central na territoire ya Mbanza-Ngungu. Ndenge ka bozomona monument oyo ezali na sima na ngai ezali monument ya mama na biso babengaka Patantengo yende azalaka neti image mobimba oyo ezali kolakisa awa na kati ya mboka ya Mbanza-Ngungu. Tokozala lelo na sekele te lelo tokolobela toujours ndenge ka émission na biso elobaka etalisaka makambo nyonso etali politique oyo etali santé oyo etali environnement pe oyo etali maye nyonso oyo elekaka na bamboka nyonso lelo toyebi ete bino nyonso bozali partout na mikili ya poto bokolanda biso na ba YouTube na bino mpona boyeba nini oyo tobombeli bino na mokolo ya lelo. Mbote maman Bibiche Tibola, ça nous a plaisir makasi pour être bana poto bolanda biso émission question sociale en Congo central pour les Congo. Vraiment il faut que ça va conditions belé. Na sepele pour na kokisi yango na koti. Papa Gypsy, okoyi koyebisa biso maenini oyo memel biso na mokolo ya lelo. Merci maman Bibiche Tibola. Tu dois comprendre biso ba ne Congo. Biso ba ne Congo to sali constat, tous en abattu belé à makasi. Oyo soki ba sangani oyo soki pe batie maboko ba ozala pona évolution ya province na biso ya Congo central. Ngai moko bébé se Tibola na otiko kuta na mwana mboka mwana Congo central Eric Bia ya mwana batu mingi bayebi na kombo ya papi ya mwana Eric Bia ya mwana alobi ete multimédia Gypsy esanga makanisi o naza nango pona province na ngai ya Congo central il faut siko na salela ngo pona sala ebele yango sikoyo nazo banda yango tina ya présence na kati ya question sociale bokutani na ye etake mwana Congo souci na ye ezali vraiment nini souci ya ndeko na biso Eric Bia ya mwana eza ete assez basé assez focalisé pour la jeunesse nzambe apambola ye aza na vie province ya Kinshasa malgré katambola ba mikili ebele ya poto asali place ebele aza siko na vie province ya Kinshasa nzambe nenga pamboli alobi ete ke il faut noter la paix makambu ya province d'Angaï à se focaliser beaucoup plus na jeunesse parce que jeunesse n'est pas tout c'est l'avenir de demain maintenant la lobby est l'avenir de lelo c'est pas l'avenir de demain c'est déjà aujourd'hui yango Eric Bia a lobby était azoya ko banda masolo awa ko solo là d'abord na jeunesse ya Congo central jeunesse ya Congo central précisément na Mbanza-Ngungu nde toza awa na monument ya mama Patantengo monument ya mama Patantengo nende kolanga lobi maire de la ville yende mutu azoko contrôler so oza c'est oza na Mbanza-Ngungu so jeunesse est telemi c'est que batno so batelemi parce que ba maman na ba papa na biso bango déjà bazoke na kolemba biso ba jeune nde tozwa relève donc c'est un peu ça en résumé il y a vision ndeko na biso Eric Bia Diamwana o batebele ba yebi na kombo ya papi Diamwana. Merci beaucoup Papa Gypsy Esanga. Papa Gypsy Esanga comme tozo lobela kaka azane Congo est-ce que réveiller jeunesse en kaka na Congo to a réveiller jeunesse en partout. Merci Maman Bibiche Tibola. Mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi a telemela tribalisme. Aboya kaka ote nga pona sala makambu il faut ka naza na bandeko na ngaya te. Eric Bia en tant que né Congo, ça veut dire que abandi masolo awa ya mobange na association tout pour la jeunesse. Mais hey eza na kati ya Congo central, mais eza kaka pona ba né Congo te. Eza kaka pona ba né Congo te. Pote alobi ete point nyonso va se retrouver. Ba jeune nyonso va se retrouver yango et recréer équilibre social. Ozala muswahili, ozala mungala, ozala muluba, ozala mukongo. Quand je parle de mukongo, Bibiche Tibola, ezala mukongo ya Congo central ti. Même ya bandeko ya bandundu, bango tout bozo se retrouver na philosophie na vision ya Eric Bia ya mwana jeune ya solo
proche ya bato na ye. Donc ezaka pona ba nekongo te. Donc souci na ye tozo bandango na Congo central et kende partout. Même ni banda ya Congo. Ba jeune mingi eza ete tozo liate. Tozo liate le rola Valérie Lukau asa musa na bien. Oh tozo liate te. Ya lobiete ba jeune il faut passer d'abord na encadrement. Ba centre de formation ko zala ba domaine nyonso, mécanique, menuiserie, hôtellerie, esthétique, coupe couture, maçonnerie. Donc nyonso ça pour na ba jeune ba se retrouver, ça veut dire que soko là école mosala na ye a comme une facilité ya rezo marché na ye, ba comme une facilité à créer équipe ya agence ya musana bango. Premièrement, formation. MMBBC. Parce que aujourd'hui, si on te donne même l'argent, tu ne sais pas encadrer cet argent, on sait l'autre côté. Pour le lot, Valérie Lukau va payer un bon, le lot qui est sur mon matériel à Dubaï. Mais Moutoumoussou va payer un bon, à qui est mêlé l'homme. Et s'il parce qu'il a une vision. Donc pour Moutou, comme on a ambition, il faut d'abord, il faut ça là. Celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne saura d'où il va, car il ne sait pas ce qu'il est. Donc il y a une bateau. Merci na papa Bia. Ah, tu n'as pas mon Congo central les agitoko. Na mon appel n'engé ba province union les agitoko par rapport à soutien na la jeunesse. Bakamnini o déjà ça sala kuna na ngumba ya Kinshasa. Merci le col à Kinshasa est un miroir ya République démocratique du Congo. Ndeko papi diamana aza muto yo akele la raté. Il aura liboso ya ngwana. Abunda na vie na ye atangi ba classe azuma mosolo pona akabola na ba o pe bazana ngoti. Na ville province à Kinshasa bandeko oyo surtout ba jeune bazaki na moi tungu tungu ça veut dire que moi banzela ya moi bien mingi te moi mobulu moi nini ye a récupérer bango atuna bango nini il faut tout ça la pona bino po bozonga kimia ba pesa ba besoin na bango lelo to moni ba service nécessairement na Kinshasa net ba Kinshasa propre kokombola boulevard équipe nyonso ndo sala na ya bana basi pe mibale za ba initiative na ye ba formation otolo belaya awa na Kinshasa déjà zali. Donc ba jeune belé ba komi ba chauffeur belé na Kinshasa ba komi ba mécanicien ba komi abimi ya kesa musala au lieu à penser na kuluna au lieu à penser na butu côté mais la moto abo tromtelo ko eza souté parce que na minute ozo sa musala ba te belé ba sali ba charpente na ville maman BBC ba charpente sa mi na ville ya minene za ba jeune oyo ba yokoli musala la nzela ya ndeko bia diamwana papi diamwana pour les intimes. Donc ils a pas préféré belé ma BBC non yelo ba image émission de ça oyo zo ya o na zo yelo ba image na zo yelo ba image net ka apena mbanzangu wana to comité je pense makambo belé de salami. Merci beaucoup papa Gypsy. Est-ce que vous voyez comme ça biso na association oyo déjà ça sali asa et ko s'en occuper na ba jeune comme ça tout pour la jeunesse to et ko zo pe ba angle mususu. Maman Bibi Chibola na ba ki oza muto mayele. Telle la question. Ça veut dire que les lois qui jeunesse les a détruit. Société nyonso ekouyi. Association oyo eza basé kaka pona ba jeunité mais primordial eza jeunesse. Hein? Le roi moni mo konziotis parce que na orange makambo c'est la ragitoko. Ya solo hein. Association oyo eza basé kaka na jeunesse té. Mais primordial eza d'abord ba jeune parce que les lois soki to encadrer ba jeune pendant 3 ans. N'aimez que Valérie Lukau a contredit ngate. Ce qui possède encadrement ya bien ba jeune pendant 3 ans. Bota da fruit au bozana bango lobby. Bota la fruit au ba jeune no ben na lobby. Ça dit to ozana ba maman ya bien. Même temps ba ke mabala ba ozana bien, to ozana ba papa au baza bien, ça dit que conscience professionnelle. Akesa musala royiba te. Parce que ba la accès na ndenga otambola na mboka. Valérie na kosi. Donc c'est un peu ça. Donc to bosani ba maman ba papa te mais to bandi beaucoup plus dans la jeunesse. Pour que jeunesse obso tozo mema eza ko la fruit na biso ya bien ba ozala pe papa oyo te bazo kangara bango na bazo liaka mbongo mboka ba papa oyo ça dit que pose la muta mayele za oza na veste na mande futé mutu mzo oza mande fo koli moza zoba biso tunte former ba papa oyo ba ozala conscient. Donc c'est un peu ça on a souci à ndeko Eric Bia awa mikolo pe président Fati atie fimbu merci pendant na mokonza mboka Fati parce que oyo ka bo $80,000 ekendaki mais la ministre au président Fati, il pas accompagner toujours vision, il y a président Fati. C'est-à-dire makambo est sérieux. Papa Gypsy, mais on peut expliquer biso, ba ambition nini oyo, papa na biso azana ngo awa na Congo central, précisément pour na ville Mbanzangu.
Merci maman Bichi Bola. Ne loba qui était prochainement dans une image. Oh et salama nyonso na Kinshasa. Déjà en Mbanzangu awa ba jeune déjà baza d'accord. Ba jeune to ki mabe to za la place ya cadre membre ya mukolo ya Katabiso. Nga moko na mitali nami c'est l'avenir na ngai. Yesenga kana bongisa mokai. Yango esengi na lokuna na yeli na sosa. Ya ba jeune basangani balongona mabe ba na malamu po to bongisa banzela. Pas tout le monde s'avenir na biso na lobby. Tokola vi na bongisa on pe na age to za na obebisa on pe. Pour nous tokola boye. Mabi on a osala mbatan o ego rata na pe lobby na na kuma mukolo singa tena osala ngo to ba osala ngo ngati ba na ba osala ngo. Ya ngo to ki mabe ba age to mo mpe ba mbilo ngalo ngado ba age pata tokola ka. To bongisa fe poto ba ndira basi. To ba na kasi esinga ke tamu mwana kaza mwana comportement bien akola na kwa bien pa ba kazi msuri tamu mwana mabie akola na pia mabie kwa mtamu te ba kote mwana nyingine ba ko washi le quoi ba jeune oyo ma bibish oyo tukenda kutana bango ba jeune oyo to Holanda sikoyo bango basengi demande batiki na bango kuluna batiki na bango okotela batu batiki bango robotela batu ba téléphone na nzela bazongi na bango na nzela balobi ete toyekola misala bakutelaki nanga lokola ngai naza ya papa Bia parmi ba na ye na kati ya Mbanzangungu pe na province ya Congo central toyaki wana totali ba demande na bango basengi ba outillage tosengi yo ba pau ba Congo ba pioche pona tozobongisa banzela ngalo jibensoye oyokutana na simba clean na salaka. Il y a des fois, on mutuka, okutanga na mutuka, okutanga na cycle. To bite que tant roya oksala ka mécanique to kumba mutuka pate ba basi miso ko mutuka som. Okosa esthétique, okosa couture, eza misale belu bana basi ba pressa ka même zangi manière osela, on biso to ko la ki sai. Moi maso za maele mais moi ko développer maele les ati ayana biso to développer maele ana misale ese belé. O biso bana basi to za maele ta osela, on mezala batu, o ba encadrer biso pour que pe maele na ke liboso. Basengi ba outillage pour na bilanga tozalaki la valeur nos images ba image bozomona wana basengi ba outillage pour na musana bango ya mécanique donc déjà awa d'ici la BBC ozoya kozoba image otala ndenge bazo remettre bango ba biloko là parce que alingi ba jeune oza conscient ba ambitieux donc bazana ambition moko ya bien pona avenir na bango donc ana Mbanzangungu déjà to bandi déjà ko résoudre quelques problèmes pour la jeunesse, mais et là, ça m'a cassé des centres de formation d'apprentissage et kozala awa ba domaine. Ok, merci Bisonyo c'était partout balobi mutu oya salaka yenda pambwa maka. Merci beaucoup na Gypsy et Sanga ndenge azoninga bongo la Mbanzangungu à travers ya papa na biso Eric Bia. Donc merci beaucoup. Bisomo toyoki tolandi pe tomoni to rolanda na babilili lolenge nini bana ya Mbanzangungu balelaki na micro ya papa Lukau bayebisi papa Bia ete baza na souci batiki na bango makambo ba ekiri batiki ba base. Merci beaucoup papa Gypsy moya suka pona Mbanzangungu province ya Congo central pe RDC mo. Merci na début to baki ete idée ya papa Bia ezaka rapport na Congo central ti mais il est né Congo. Tu vois que à cette place parce que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi a télémélaqué tribalisme. Président Félix Antoine Tshisekedi a télémélaqué tribalisme, a boyi tribalisme. Papa Bia bandi musala en Congo central et vous allez partout dans la République démocratique du Congo où azobeta c'était sur la jeunesse. Ba maman ba papa to bosani binoté mais tika to transformer nos ba jeunes. Ce qui va se transformer lobby avenir et Rosala bien makasi. Vraiment la pesi mote na bana potonyo so bana Kinshasa partout au Boza bosunga initiative ya ndeko na bino Eric Bia papi Diamwana Eric Bia Diamwana papi Diamwana pour les intimes. Remercie biso plaisir makasi bana potonyo so merci pena ma BBC ndenge otikela ki ngai place awa ngala sepeli. Vraiment bandeko tokezo wa biloko poto landira mamba ba jeune. Voilà, bandeko balandi o bolingaka émission na bino ezali intitulé question sociale o bozolanda biso na ba YouTube na bino na mikili ya poto partout o bozwami na province ya Congo central pe lokola na chaîne ya RTCMB pe lokola bouti kolanda lolenge nini ndeko na biso Gypsy Esanga autaki kokutana na mwana mboka o azali ne Congo na kombo ya Eric Bia Eloyo
kongo oyo ya bankoko na biso tosambeli na nzambe mpo abongisa kongo oyo ya bankoko nzambe ayokeli biso sika afrika mobimba bandimi ye mpo basangana na kongo kongo nouveau afrique nouvelle unité ya afrika vive l'OIA vive l'Afrique vive nouveau régime ya Congo. Voilà, bandeko balandi yo bolandaka biso de partout na émission na bino bolingaka malamu ezali intitulé question sociale. Pourquoi question sociale? Question sociale ezali émission oyo eteyaka bato mingi na oyo etali environnement, santé, politique, donc makambo ebele oyo émission na biso oyo eteyaka. Ina yango lelo yo to ye toujours kaka na maetali environnement, maetali santé, maetali politique na biso to sali surprise munene awa na bana mboka ya Mbanzangungu juste na ofitra na révolution awa na Mbanzangungu pona koyeba maenini oyo ebombani na kati na bengi bino de partout nde kaka bolingaka kolanda ngai humble servante na bino Bibi Chitibola Alliance Kilo ya RDC ngai yo na belemi pe na bino boza pété bozala toujours branché connecté soki na ba YouTube na bino sinoté chaque samedi na 18h jusqu'à 19h na RT100B oyo radio télévision oyo ezali ya ndeko na biso mwana mboka Mbanzangungu DG Katika Jiwa ku Celestin Langi. Mbote papa. Mbote. Papa, est-ce que vous pouvez se présenter? Je suis Rigania, mais je suis un Boa Vida, un mécanicien. Papa Boa Vida Lobi, il est un mécanicien. Oui, je suis Boa Vida en élection. Mais il y a une bonne vie. Wow. Tu vas boire ma vie, mon bébé. Ok, donc on aura la vie moi mabé, donc on va changer comme ce qu'on a bonne vie. Merci beaucoup de partout vous avez collaboré vous au monde abino moko de collaboration Rigen Alliance Boa Vita car ndenga uti ko expliquer était Boa Vita la kisi bato ba boya ba vie ya mabé ba comment ba vie ya malamu. Merci beaucoup papa nangai awa to couture à plein boulot mais to couture na bato belé na sima. Donc ba jeune penze belé na sima. Est-ce que vous pouvez expliquer biso ba jeune wana ba ka ba travailleur to ju ba moko la sabon misala to ezandenge? Mais ba jeune doit faire na posa to bosser. Mbanzangu elinga solo yengete. Elinga pena misala. Elinga te ba ga mbanzangu kenda kune bundaki, kenda kune salaki boye te. Ba jeune pe ba timeli misala ba limba na ba onde ko sala misala ke ba lo yenge. Ba jeune ba lingi su ba lo yengete mais merci beaucoup Bajen Balingi Susulo Yengete Bajen Balingi Mosala nde lobi ndeko na biso Boa Vita kasi Bajen o Balingi Mosala Balingi Susulo Yengete bazali ebele na sima na yo awa est-ce que vous koyebisa biso lolenge nini o ozweli bango? Bon lolenge na zweli bango bazali bato bekiri comme ngamona zaka moto ekiri bon pe bazali bato bekiri esenga esi ofuna longo la bango na bekiri wana ngana zala na bango bayekola misala lokola ngai pe nazala moto ekiri bayekola misala lokola ngai yango pe baleki bayokamelaki toza na bango balingi su baloyenge te donc ndenge boza na bango balingi su baloyenge te bazosala mosala bazotanga to bazosala ndenge nini okoki koexplike mpo partout dans le monde entier pe na bana nyonso to Mbanzangungu bazolanda yo bayoka likanisi oyo ozwi mpona bana klasi baza baminisie baza bamécanicien baza toza pe na bilanga na biso tokokesalaka toza pene ebele me banzela mpe oyo ebeba tokebongisa yango olobi na biso bana oyo bauti na ekiri epuis ekiri yango babande kosala nini na ekiri yango est-ce ezalaki mpona malamu ya peuple to mpo ezalaki mpona salite ya peuple est-ce okoki koéclaircir biso? bon me Mbanzangungu oyebana so bato babundi kuna seke bekiri siko bekiri eza ebele na Mbanzangungu bakomo ebele boyebi ame bakomo eza pene ebele o boyebi mais siko bango balingi su bekiri te balingi tosala association oyo tosali siko ide ya kosala association wana euti ndenge nini? bon mais ide ya kosala association wana nga nalobaki déjà azalaki mpe moto mabe comme nalingaka mosala yango mpe nalingi jeunesse oyo ezala bato ya misala ke niokolaka bango to bakakomaka lokola babiso oyo
ebele toomona ke mwana moke ye wana bakangi ake matani bakangi ye wana ke musika foto bata da baleki oyo deya bacomprendre déjà po bazalaka tovanda na bango me bazwa lokola biso nde mpe tokoyi bango mpe bazala ndenge wana. D'accord, si je comprends bien eloyo kongo oyo ya bankoko na biso tosambeli na nzambe mpo abongisa kongo oyo ya bankoko. Nzambe ayokeli biso sika Afrika mobimba bandimi ye mpo basangana na Kongo. Congo nouveau, Afrique nouvelle, unité Africa. Vive l'OIA, vive l'Afrique, vive nouveau régime ya Congo.